Natuni noko na minoko mone chéri o koko mone soki noko chéri ben mais babe reka chéri bon noko abengi yo ozalanga bien sûr na tena bima na famille na yo bon Choco akomi agité ya kosakana te c'est un mobali nekenanga noko abenga Choco na maloba esili ngai mon frère. Est-ce que tant toi na leki na ba kumoko ya bolingo Mon cher. En tout cas, il on a eu ça qui faut que sa vie na omo bimba na nzambe. Zomona. Parce que bablo musuto okuta na ngo parce que toza ko associer nzambe te na ba faire musuto ça. Zomona ngo. Mais nzamba osunga yo un jour okuta na mwasi malamu lo wa onga na zana. Mais kaka yewa na kaka. Sur la bingue dans une église. Non, ils ont vraiment. Oh, chérie, ça va? Y'a quoi, chérie? Oh, regarde, y'a quoi, chérie? On va pas dans non, y'a qu'à présenter. Yaka. Mon cher, il y a une surprise, hein? Depuis oyaka na madame te madame nanga bete la Roma solo tout le temps yeyo Lomango oh mon frère aujourd'hui t'as belé mutuna c'est pourquoi hein madame nanga na bete la Roma solo yeyo moi ça le sens où tu dis les bien Choco j'ai d'orange oui c'est moi du bon c'est laisse tempo ya ça awa là bon vous entendez au sol qui a pas aucun ça va Choco oui mon cher papa li kam ni nango biloba ba te pardon na boyi na bo biloba lo ba oh suko po nga silo oh mpananga oh ni ne kotelio ni nango bon oh na bité mon cher boyebani ezalango li na kombola ngati mama ezate eloko monte eloko monte ça mama eloko ni na tomboka mama eloko ni kebana yo atika ko le kimia oh webi c'est na mito tanga na ye aye lelo surprise comme ça beaucoup tana yo amona yo parce que tout le temps na loba ko mona yo na amona ote allez yo bandi o créer liboso na pas quoi ni Choco oui mon frère toke ne gauche droite c'était hein mon histoire tout na betelio moi si oyo na oti ko betelo les solo ezane jus d'orange ah mon cher non jus d'orange mamba solo hein non beto matamo o beta na mire eza mamba solo donc yo tu za nanga tu za suna minanga moi solo sambo nzambe nanga yo jus d'orange donc moi si vous avez na chambre appelle Koti babengi ye série tout ça cherango nendoko na bango donc noko ngai ko bon Choco pour nana zobino tante aza mwasi na non nga na préféré azala mwasi na yo abongne na ngai te parce que abongaki na ngai mais alingaki atromper nga te bobima bon nga aza neti yo te nga aza neti yo te bon botikala bosola bien nalingi mpenda kimi ezala ntango morali no na se azalaka mwasi trop de conseils akoki mpe kochange merci
oloboki okenda wana eza wapi? Eza église te? Eza koto nini? Maintenant tu vas Nakenge. 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 Yo kenda nakenge na ngenge yo. Ndo sabo uche église? Uche église? Batei nini? Hein? Batei nini na otuno uche église batei nini? Mai Yesu basia. Mame. Jules Orange. Nini nga pesa kotenga? Hapana nga kusimbanga te boye na sambelaka. Nzoka bobima vraiment. Hein? Yo! Telema. Ngapa nanga te tout ça boité tout landela ba logique makambo. Nzoka déjà busaka nyoso. Hein? Donc bobima. Hein? On sait ça basé? Hein? Donc bobima. Hein? Pardonne mes soupirs. Donc bobima. Ah! Ouais, ma sœur, il y a le bouchon n'a pas mboli nzambe makasi. Ya koyoka o nyoso yo lobi na ngai. Po oluki muta libanda te. Okimi na makola basala nzambe. Ya eza déjà place à malam oyo poni. Na ngai na tuna nanu. Makambo yango ebandaki bandika ejui combien de temps? Obanda omona ba perte tango ba makambo nyoso ti bo expliquer ngai. Mais papa c'est Nathalie bien makambango. Ba inone hein. OK, non mona ba faire na ngai donc et boiter ma casse. Quand on va ça ba faire na ngai qui bien, très bien. Mais na inone on a ko remarquer vraiment dans ma mbwe tambolanga te osomba biloko boye msoti pesi mutumbo makimi nango osomba biloko boye msusu koti na conteneur ka ya yo nazoyeba te ezolimwa o to ndeni na comprendre ndeti nde naza boye nasala vena nzambe na ngana kokota ndako ngana Vraiment. en plus biloko wana lokwa nazwaki yango na nzela ya kisi te yango nayeka na makola nzambe. Vraiment. Pour tout le monde a Nzambe à travers la salle. Na ina ebike nyonso ekoleka malamu na nzela Nzambe. Ya omoni na ye papa. OK. Et là on a sepeli na kondima na yo parce que otali gauche te, otali droite te. Oyebi femme o a perte de sang. Atekaka nyonso ya yabungisaka pour souffrance o azalaka nango. Ezaka moko de Jésus souffrance. Azaki na kondima siko kete soki na kina simbi lamba ya Jésus ba problème nanga ezwa solution. Amen. Donc yo peut reconnaître que nzamba bomo ya zali. Nayebi ke na nzambo nga na sambelaka yende mutatelemisa biso tokoyeba nini tokoye kosala po makambo eleka bien. Elo na koloba na yo ma sœur makambo susu esengaka ngo tozwa ngo na ba jeûne et prière. Amen. Tokoleka 3 jours na ba prière. Nzambe a la main puissance de l'Éternel a oyokisa biso sonité. Amen. Donc nayebi ki récite kozala na lisungi ya Nzambe. Amen. OK, courage. Tosambeli. Seigneur nakabi ser na nga na salo boko na yo. Yawe oyo ozongisi ye na se ya makolo na yo po aluka kaka yo zala na contrôle na kombo na Yesu. Amen. Ah, Nzambe. Nasala ve pa na yo. Mwasi ona kolinga ye wana ozala mwasi na nga na vie na nga mo. Sko lelo a décevoir ngai. Nasala nini? Parce que soki na vie pe nazala na ye zala wana otia vie na nga danger.
nasala nini nzambe? Nzambe sunganga soki mpe na bina azala na ye eza lokola na otia vi na nga danger. Soki mpe na bina boya ye eza lokola na trahir fe oyo nasalaki mpa na yo nzambe. Nasala nini? Sunganga nzambe. Aza na posa lisungi ya molimo mosantu. Sunganga s'il vous plaît. Nzamba bomoi oyo salaka Nzamba bomoi oyo biba onyo so bakusana ke pana yo bazongaka bongo te Yesu nzamba bomoi na likambo na biso o pesa biso solution Seigneur na likambo onyo so elekeli biso mayele Yesu tokimika ke pana yo ozana moto mosusu te o biso tokokimela Seigneur tala ya biso nyonso toye liboso pana yo Yesu nzamba bomoi liboso na yo nde banda kopesa biso liboso na biso banda kokokisela biso liboso na biso banda koyanola biso selon notre Dieu bana Israël babimi bakomi liboso ya mer rouge bakanisaki basuki kasi ofongolaki nzela lokuna likambo ya mama na ngai akanisi asuki kasi afusaki epo na yo lolela ofongolaki bana Israël nzela banda kofongola lisusu nzela na makambo nyonso ezalaki ya kokanga na makambo nyonso ezalaki ya kokunga Yesu nzamba boboyi tobandi korekupere yango tobandi korekupere yango nyonso ya yebanda kozonga nyonso ya yebanda kozonga nzamba boboyi telema monisama nzamba boboyi telema monisama Yesu liboso na yo Seigneur Jésus rien n'était possible à Dieu tout est possible à celui qui croit yes tozondima tozonikia ozana biso tozosala kati na biso tozonikia. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Madame Bélise. Quoi? Attends, maman, c'est là. C'est là. Comment c'est là? Ah, c'est là, Wapi? Allô? Allô? Seigneur Jésus, ça me l'a pas mon papa. On les comme les zombies. Seigneur Jésus, Seigneur, ne me laisse pas s'il te plaît. Seigneur Jésus, Seigneur, c'est quoi? Jésus, Jésus. Allô, Papa Eric?
oui, problème. Bon, tu as cassé le numéro, il y a mon cœur. Le côté téléphone, il y a mon cœur a un accident. Oui, bon, tu as cassé pardon, il y a tout kende. Avec ça, son hôpital, mon bon, qui tambo. Ok, ça va tout coûter la victoire, tout coûter la victoire. Ça va, merci beaucoup. Et n'a pas victoire, Kawana. Ça va. So, comme il bosse aux pardon. Eh, ça va, merci. Jésus-Christ, papa. C'est le bon exemple. Je voulais me savoir. Naza Kimiate. Na reconnaître qu'il a salué ma vie. Natambolé ma belle intime. Vous allez banninga. À chaque fois, bande au bien, on a la bande au téléma, la bande au ya. Je connais l'inga ko. La moitié malanga mobimba. Dans un maza témoin. Dans un mapé. Ça va chasser souka. Pardon. On a même pas mis même pas qu'on va dans 5 minutes ou 10 minutes, ça qu'on raisonner, je pardon. S'il te plaît, je connais. Dans la chasse à souka. Pardon. S'il te plaît. Nagirai. Non, t'as moi dans le barazame. Il y a tout le monde dans le barazame. Nagirai dans le barazame. Même basim na ngana obuka nyoso obuka na chanje basim nyoso chocolat na pardon. La dérangé, on a pongi, hein? Est-ce que tu peux se le ramquer? Oui, mais Qui est ça? qui n'est pas là? Ok. Na pamboli nzambe so makasi. Leto andolo ba ke nzambe na biso azaka fidèle, azaka toujours fidèle. Ceux qui azwaka tant kokosa Abraham te, azwaka tant kokosa batu belete na kata Bible. Oyo tiklelo kombo totangaka. Ebongo po ani te biso mibale. Akosa biso te. Na sepeli makasi parce que lelo ezaki 3e jour na biso. Nzamba la kisinga makambo. Pour na citation na yo. Dès que nazaki na tana nga moko ya ko prière, nzamba ye ko tala ngai pe aye ko solo na ngai. Nzamba zotalisa nga nini? Ayebisinga pona ba problème oya yo. To récupérer nyonso na ba prière nyonso nzambe déjà pesi. Kasi nzamba ola kisanga famille moko. Zotalisa nga famille moko wana eza na trouble. Famille wana bazolela. Siko na kati ya famille yango bazolela, nzambe bazomemanga musika koyebisa nga nini? Yo nde muto za solution pour famille wana batika kolela. Po bazwa kimia eza na vérité oyo yebi ya wana nde muto epesa famille wana kimia. Papa, po bazwa kimia vérité onga na yebi. Na yebi vérité ngote. Mais nzambe o na banda ko sambela. Atikala ko sangate. Donc message o apesinga na yebisa yo yango wana.
Oui, Kouda. Bonjour. Oza? Papa na yekoluka bino nazalaki na posa tosolola. Toyebani? Bon, na adresse oyo bapesaki nga nde ekomisi nga na esika oyo eza très important tosolola. Kwa ngai nazali tata ya mokolo ndako ye moko apemi moke na siambo soko likambo ezali oyebisi ngai oyo ezalaki ya motuya ezalaki nayebi ke na adresse bapesi nga naya mpona koluka makila na biso moko eza awa. makila na bino c'est-à-dire toza na makila na biso moko eza awa. buza na mwana na famille oyo? Oui papa. Ah papa buza mutima mabi donc yo ndi mokolo mwana ngo to mokolo mwana ezanga te eza ndeko na nga nde mokolo mwana me lokola tokoki kotika makila na biso te papa nde yango nayeli tosolola. marché tokusolola nabianga mokolo ndako ancien yakawa makambo yibani nzambe aza monene tomitungisa mingi papa loyiba lokofuta badommage intérêt ibele na famille oyo bokofuta badommage intérêt ibele kwa biso tobokoleli bino mwana banda mwana azalaki moke ancien papa aye alobi ke aye kodeklare makila na bango ezalaka na ndako oyo natuni makila nini oyo te baza na mwana moko na famille awa ndeko na ye abotisa moto na famille bon papa na l'état toyele oyo naye tosolola eza makila na biso tosolola solo yango toyebani oyo abotisi eza ndeko na nga nakoka kotika bongo te yango moni apesi nga adresse ye akoki koya te. oyebi ndeko no mwasi abotisa mwasi ya libala nayebaki eloko ata moko te. tala mobali ya mpanya yeyo mobali oyo ya bala ya mpanya ezali ye donc ye ya mpanya azalaki na libala azobimaka lisusu na ndeko na yo. olobi kombo nani? ya mpanya nga nayebeli na kombo wana te ya mwasi oyo ayebisi ngaki abotisa. achangeaki ye kombo kombo na eza Nicole aza mwa nzoto mike mwindo. yampanya kaya azalaka moke yampanya lobali aza deja monene papa motonga nayebi très bien abotisa ye wana. awa papa ata bochange kombo ezali ye donc ye yampanya banda kolongwa na madinga mbango ti atiki mpenza madinga bino boza koteni olobi adresse ni papa maringa 28 seke na confondre avenue nga ndoluka maringa te nga ndokende olopori te na age na yo papa omoni baavenue ndenge yango nyonso mbala ekokana mpe bawenze nakozala na confondre oyebi makambo toza na mwa te nyonso problème tozango na ndako oriske papa ozuma bon adresse peut-être ba confusion ba avenue essaie de booster na adresse biso tokanisi yo kopesa biso kimia loporeza baba akenda soko leki bongana ngo elandelo. Merci beaucoup. Ok malamu lungo Mbang. Mbang.
ukusowa lemba ti mambo mwenye kuna umoni nini kuna uilembishio nini komedi papa yabite nini onga na sala la vie na papa to lisumu nini onga na mema la vie na nga basi tu na linga la vie na papa bazoboya ka ngai papa au juste eza nini papa eza nini papa mama uyibisanga teke mwana wana soko si d'orange bouillon de sauce papa bongo nani de sauce papa mais jus d'orange papa mitala bien le mama papa na mitala ndengi papa yo le fo oloba o yo le fo mitala te papa yo le fo oloba papa ngai yo ndi mitala bien yo mto bota ngai papa yo le fo oloba ngai yo ndi mto so dinga ka basi yango yo ndi fo mitala bien le mama izada kate banda yo banda masolo na yo ya kudinga uzala kaka soko ye ulakisa ngai mwasi agwa ikuleka ta poso mokuto mibare sima wana lumango ye disusu papa yetala mwana mwasi wana oyo ngana lubaki je t'aime oyo na pesaki mankela na pesaki mabantu makadusi nyoso ye wana buyinga disusu masolo na yezala kaka wana na kanteli peut-être mbado yo uye na muto yipinza ovandi siko yukimia bien nini komedi yo na ye komela ngani papa ngana kangi rite na mobali mwana ayini singa kumela jus d'orange banda lelo orange na kumela susu te na vi na ngai likolo ya mwana wana mama kukusala na kimia te kukusala na kimia te tela ndiku na yo papa pasi ye wana banda abalana na mama Gisèle te baye kobota siefu te ingambe mobadi nayoka na makambo ya buye te yo kukulanda example wana te kukulanda example wana te tala ndenge nakuta ka papa pasi ye wana vandi azosalaka bambafle na ye azosalaka mama Gisèle kuna nzungu za kutoka na moto asimbeta telefone na ye azosekaka na ye na tokitik atalaka tokitik azosekaka na ye yo kukuzala ndenge wana te dikanisi moko yeri ngai makambo susu esalaka usala yango kala me iye kulanda yo lelo tango tosalaka bana mike kamaladi na nga moko abanda kobima na mwasi na kati ya lupango na bango wana bazofutelaka mokolo mosusu mpo ezalaka soko mwana mwasi wana ke kosokola ya kolanda ye na douche bake kosala bodingo na bango mokolo mosusu mwana mwasi aki asokola abusani savon azidi puta oyo akendaki mpo asokola atie na porte ya kikoso abime sikoyo akende kokamata savon ndede akei koko na ye alubi na ye te ngai nayoki ni mwa mulunge tia ngai nasukula nanu yo kusukola nsima ayebisi koko diputa na ngai eza na kikoso wana yo kende kaka kota oyo mobali kuna amonaki mwasi aleki ya koti na ndako alongola pantalo alwata kupe na ye ya rouge abanda okotele koko ati akoti na douche ye kobima na kupe ya rouge akanti mwana mwasi moto eza na kati akenda afungula kikoso akutani na koko zwa sikoyo koko froissé koko wana lakeda yeke na bomoi na ye akutikala kovanda na mwasi te ti tokola boye nandelebeka maladi wana kufa atikala kozwa mwasi te yango nalingi nazonga epai na yo oza na likambo oyo osala te kala kanisa nano bia eza na likambo moko te osala kala oyo peut-être balakeda yo mabe wana ezolanda yo lelo papa makambo ni oyo mabe oyo nga nasala papa nabotami awa nakoli awa papa nzambe asungi nga nakozwa ndako na ngai siku ya mabe nini oyo nga nasala papa yo oyokanga te na ndenge okolisanga na karate na bunda makambo atu eyelanga ti papa te mpona kobunda nayoka me ya mingi te oyo tozolobela nde ekote ya basi nde nayoka mabe te me ya kobunda nayokaka oyo obetaka mondele na kadina wana nayokaka. Monsieur, vous avez encore dit le nom, c'est... Monsieur Eric. Ah, Monsieur Eric, ok. Je voulais un peu tout sur la Moukié. Suite, il y a l'état de santé et puis évolution, il y a Monsieur Booker. Sauf que nous avons pu faire ce qui est à notre disposition de faire. Quand même, ça va. Ouais, je te dirais ça va parce qu'il est encore en vie. L'accident où M. Monker a sali, Zaki vraiment m'a cassé. Et ça a affecté le niveau de la colonne. Ton équipe au salle de notre mieux pour chercher à maîtriser ma ressource, mais hélas, ça n'a pas tenu. Et sur ces,
Et je serai un peu direct, étant que tous amis Bali, en ce net moment, mais chez mon cœur, a commis une impuissance ou stérilité sexuelle. Quoi? Donc, par rapport à ce Pardon. Pardon. Vous voulez me faire entendre que mon petit frère, mon cœur, tel qu'il est là, donc, Makambo Robot n'est pas naïf. Vie, état et accident au Tarosala, je viens de te le dire tout à l'heure, que est affecté colonne. Et colonne les a ici car force n'a biso mibali et mutaka. Tant que j'ai problème où ils a vraiment makasi et comme il sera biso stérile, si je peux t'expliquer comme ça. Donc, on met ça la prescription médicale, ils en ont qui sur le ça mais na kosenga bino famille tokoza ya naye pour garder dans nos secrets oyo. Ce n'est pas le moment informé, mais pendant que biso tokopesa bakisi boyebake akoza susu na capacité ya kobotisa mwasi te. nalingi ndeka nayebisi yo nazwi bakutu oyo navi nanga nasuki na bakutu oyo basiki nakutana na bango en tout cas baselinga mabe trop pesaka na chance bakota oyo naza nango na motema naza besoin yo nde mpena okausananga oka mpena pesaka mpe na chance pardon nani olingo mpena bo namona roi bénédiction na vina pesaka na chance na nyonso olobi nayoki aza na confiance na nga. merci. Suzana kabongite ya chien. Hata makambo yango ezali ebele. Tia yango nano pembeni. Okokotika mpe likambo yango eleki nango kaka ndenge wana. Nandimi ete mosala wana ozokende ozosala yango bien. Papa, baya ulongo na yo mosala pamba po okoma susi. Sala makambo ya mosala na yo kama nde makambo nyonso otina mutu. Nzambe na ngai mwasi na ngai aluba mwana moko ya ngai te mwana nini ozo mitunaka ndenge wana mikolo nyonso. Longo na makanisi wana. Papa, makambo eli ngai na mbala kata ebele mbango. Yampani akufi. Ole yampani atanga akufi na atala susika ya mwasi akufi. Ayeko bakisa nga su matanga mibale. Ngana benga matanga mibale. Koyebisa nga na kati ya bana nyonso misato na bango moko anga te. Papa oyebi ke chaque jour nazo na lali bona mbeto. Na okanisa eza nani? Achille, Hervé, nazo poser question mwana ngo ezaka nani nazo yeba te. Na mituni siko swanga koleka. Ebi mwasi na kati ya ndako libala. Mwasi nga na pesa confiance na liaka biloko ne asukolanga bilamba salanga nyonso. Mwasi akeko tricher libanda. Namona ka ondia ko robomanga yo si abomanga papa ikambona papa na ko rate soki na komina etawa na papa tika kosa kolie sili kosa mokile si na moi ko la vie suka longa bon na montana kufa pe na landa e comme ça na yeba ta vérité makambo ngote po bilembo mususu elaxi adali moto aza nani moke dimarke kotriche na kelasi ezalaki mingi bana mibali nde banda osala kutu ti lelo mpe mibali mingi nde batrichaka na kelasi me soki mwana mwasi azotriche yiba tricherie wana kolanda ye tala yampani ndenge kotriche libanda likambo te opo ezoleka na famille na biso en tout cas elekelanga ezolekelanga mpena grand frère ancien problème ngai eleki ne lomango baproblème nga surtout mpe na ngai nalinga oyo te nalinga oyo te combien les basi bakoboya nga na vie na nga papa oza vivant ozomona toshi tosolola yango déjà papa toboyi te ata tosolola yango papa mais yo oza papa na biso problème ezoyela grand frère na nga tetane grand frère akomi amitiki grand frère ayindi aspect ya grand frère eza esusu te mpo nini aza na baproblème siko so nga mpe nalati baproblème wana c'est que na nzela bakobengo ndoki c'est que yo moto ofrenaka biso
C'est qui ba. Kanga lungwa ba bien nganga ndoki ngana. Lungwa ba bien nganga ba bien nganga. Oh nano ya grand frère yango nano. Ngani na buma ya mpanya. Tongani na tinda yake ndo pumbuka na mbadi mususu libanda. Ngai. Ngapena franchement papa na mona ngo clarté. Yango na décider papa. Moni on a joué à tout oyo. Hein papa. Ozi mususu. O pela na tout on a bona nga nazwa o 30 ans. Te o pela zu aza mwana mukie. Kasi ba kukanga yote. Te aza mwana mukie par rapport à âge te mais par rapport à âge aza na 22 ans 23 ans. C'est que aza da adulte. Papa nasuka. Na bien nasuka. Na zolo ba liboso ya nzambe. Makambo izo komela chien. To izo komela lumango. Ngai soku na yibidi kamuna kati wana. Nzambe leo na kulala lelo na lamuka te. Soku na ladi na lamuka te. Soku nga na yibidi kambu na oyo komela ka bana nanga. Ka soku na lamuki, c'est que na yebi loko moko te. Je dis merci à Dieu. Malgré l'accident Saliwana, mais quand même, il a permis à ce que tu sois encore en vie. Le moyebi ki bakawana, batubele, l'accident va kendana liwa. Mais vraiment le Seigneur a permis que tu sois en vie. Pendant que tu étais à l'hôpital, j'ai eu à m'entretenir avec le médecin. Et permets-moi, ça fait mal, mais il faut raroyeba. Accident Oyo Salaki et provoqué moi ma kambebeli na corps humain na yo. Et permets-moi de te dire, à l'instant où tu es sur la voie, tu seras dans l'incapacité de commettre encore au monde un enfant. Quoi? Donc, accident au Salaki, vraiment, et Kendeko bébisa mene corps humain na yo. Au moment où je te parle, tu es stérile. Mais je peux encore me réjouir du fait que tu vas être papa. Ça, c'est une joie que tu ne peux jamais oublier. Bien que tu es stérile, mais au moins ta femme a préparé le moine. Et je veux demander à ce que tu puisses vraiment faire en sorte que moi, Belize, vraiment, azala bien entretenu. Parce que tout le monde vraiment, ne néglige pas les conseils, ne brutalise pas aussi ta femme par rapport à tous ces facteurs. Mais Salam Akassi, prends la vie comme tu les prends. Je sais que tu es un homme fort. Cause elle a vraiment abattu ceux qui ont au côté tristesse pour la kawana, tu vas encore affecter ta femme qui est enceinte. J'aimerais que Oyoki na yo, mais madame parce que tu as regardé la zim. Je ne sais pas ce que ça allait provoquer. Mais je demande seulement que tu sois fort. Parce que Belize, les années na zemité, avait n'a plein à botte à sauter. Oui, pour l'instant oui. C'est pour cela que à chaque fois que je te mettais la pression, je pense que la pression que je te mettais a produit ses fruits.